entretenir ta relation. Il faut bongi sa relation na yo amitié za la malamu. Liboso na nzambe, nzamba ko yeba na ko saelo makambo ya ko kamwa. Na ebite ozo se retrouver na kati ya ba blocage. Ozo retrouver na kati ya ba échec parce que motema no eza motema fale nzamba vanda. Esengeli nzambe ndazo esika, mais yo zui motema na yo zui batu. Okotisi bango na kati. Ovanisi bango na kati ya motema na yo. Ozo mona ozo linga ko mona bango te basala bo oyini bango. Bakende boye tango yo zo ina bango, yeba eke amitié na nzambe zo kita. Amitié ko ina batu ezo mata, yeba eke moyen nzambe a agir ezate. Yango zo yebisa biso kati na mukana na nzambe. Na 1 Jean 2, azoye bana ko former biso, azoye biso 1 Jean 2 9 tina 10. Azoye biso malamu lobi, moto yazo demere kati na bolingo. Moto yazo vanda na kati ya amour. Moto wana akomona bilaka ako commettre shit te na bomo inaye. Moto wana kozala moto na kolela lela te. Pourquoi na kati na bolingo ezali? Tandis que moto aza na kati ya amitié na nzambe, amuta okiko ina bato te. Aoki aza moto okiko demere libanda ya bolingo na nzambe te. Il faut demeurer na kati. Pourquoi? Parce que na kati nazo recevoir ba instruction. Moto aza na kati ya ba instruction, azo porter ba fruit, les fruits de l'esprit, l'amour. Tant que moto azo mema amour, moto ana ko commettre échec te na bomo inaye. Yango zo mone belé ba congolais, et belé ba tu na kati ya monde entier. To so bika su bola na nzambe te. Pourquoi? Il y a la haine. Haine sili ko envahir bomo inabiso. Moto ozala ne lupango moko wana. Moto vanda ne quartier moko. Et ana ndeko na yo moko. Osio kangela e déjà kanda. Osio inaye déjà bosso la kanete, ça fait beaucoup des années. Zamba tindinga na poko après-midi à lelo pour na koyebisa yo ke il faut oyeba. Zamba zana besoin asa elo makambo minene. Mais à cause ya eloko yo tia na kati ya motema na yo, amitié na nzambe avant na libanda te. Amitié nzambe avant na kati ya mitema na biso. Mais lorsqu'on dedans de nous, tozoyeba na kozwa bato, ko tia bango, ko cultiver haine, ko cultiver makambo ebele yango zo mona échec ezoyeba na kolanda bomo na biso. Tandis que là où il y a l'amour, moto ki ko commettre échec te, moto ki ko commettre échec te, moto ki ko lela tango nyonso te. Nous pleurnichons, nous sommes en train de pleurer à tout moment parce que au-dedans de nous il y a la haine. Na kati ya liboto ozana famille, ozana bandeko, mais misusu lobisara bango te. Ozana kati ya donc au moni on va ina bango inone 2 ans. Bo partager keloko mon côté. O ina bango, o vandisa bango na kati ya mutema na yo, na ebisio eza impossible. C'est le temps de cultiver les choses surnaturelles. C'est le temps ozonga na sena makolo na nzambe. C'est le temps olongola ba en na kati na mutema na yo. C'est le temps otika makambo nyonso ya pamba pamba. Ozonga na sena makolo na nzambe afin que nzambe wana saela obolamu. Parce que le Dieu d'Aedi Nabala est capable de te restaurer. Parce que à cause ya ko inabato ezo longolo na kati na boyoka ni nzambe. Moyobi manakati ya filet ya benemi ezate. Moyobi ozala déconnecter na ba limitation ezate. Yango zo moneke ozo bika kaka bomo ya tourbillon. Pourquoi? Parce que na kati na yo bolingo ezate. Moto ya zangi bolingo akomona nzambe te. Moto ya zangi bolingo moto wana akomataka te. Bible lobi, c'est lui qui demeure dans l'amour. L'occasion de chute, je répète bien, l'occasion de chute n'est point à lui. Cela veut dire nous commettons des échecs, nous commettons des chutes à cause de la haine, à cause ya ko inabato, à cause ya ko babi asala kinga mabetel. Bible zolo babi commandement ya liboso oyo tata na biso atikela kibiso, c'est l'amour. Nous devons demeurer dans l'amour parce que là où il y a l'amour, le diable ne peut pas pénétrer. Le diable ne peut pas nous dominer. Pourquoi? Parce que l'amour doit surmonter. Romains zo bisabi sur le bien que non, là où il y a l'amour de Dieu, nous ne devons pas demeurer dans la haine, nous devons surmonter le mal. Parce qu'au-dedans de nous, il y a les fruits, il y a le fruit de l'esprit. Donc nous devons vraiment demeurer dans la crainte de l'Éternel pour être amis de l'Éternel. Il ne faut pas abandonner ce message. Au moment où il y a un message, tu dois vraiment te regarder bien. Pourquoi échec na bomo inanga? Pourquoi nga vezoye banako simbate? Est-ce que batu combien oyo yina? Tempelo na nzambe sur vendisi déjà batu. Yango c'est impossible mon miracle na nzambe. Amitié na nzambe. Et vendre na libanda te na mon côté ça ne belé na bato tozo parler à langue rababa tozo prier mais tozo mon mambozo. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu.
na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté les mingi, difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté au fouté la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 zamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Je suis ravi encore d'être là parmi vous cet après-midi. Nous sommes venus pour juste partager un petit message que l'Éternel nous a donné pour l'édification de son peuple. Afin que si nous sommes dans l'ignorance, c'est impossible que nous recueillions la sagesse ou le discernement surnaturel. Donc nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. C'est pour cela que je vais adresser ces messages aux enfants de Dieu. Notre thème ou notre partage, nous voulons partager sur un thème, l'amitié de l'Éternel. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quelle est l'amitié de l'Éternel. Parce que si nous voyons dans la vie sociale, l'amitié, c'est quelque chose où nous devons marcher dans un accord ou dans une compréhension. Si on se comprend bien, si on prend du temps de partager, si nous sommes ensemble, cela montre que nous sommes des amis. Quand il arrive des moments difficiles, il y a des difficultés, nous sommes toujours là présents. Un bon ami, il va assister son ami. C'est pour cela que je vais parler maintenant de l'amitié de l'Éternel. L'amitié de l'Éternel est différente de l'amitié des hommes. La Bible est en train de nous expliquer, parce que dans l'amitié spirituelle, nous allons récolter ou recueillir des choses surnaturelles. Mais tandis que notre amitié spirituelle, nous ne la traitons pas, c'est impossible que nous recevons des instructions provenant du très haut, d'un homme céleste. C'est pour cela que vous allez remarquer, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils demeurent dans la présence de Dieu, ils prient, mais ils n'ont pas une bonne relation avec l'Éternel. Peut-être il y a quelque chose qui vous intercale de ne pas palper, de ne pas demeurer dans l'amitié de l'Éternel. Nous voulons prendre le livre des Psaumes, chapitre 25, versets 25, 14 à 15. La Bible nous dit ceci. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent, et son alliance leur donne l'instruction. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent, et son amitié donne les instructions. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Nous ne recevons plus les instructions surnaturelles parce que notre amitié a été détruite depuis longtemps à travers nos actes, à travers nos comportements,
à travers notre conduite, ça écarte que l'Éternel nous répond par des préoccupations, par des problèmes, par des difficultés que nous traversons. Et c'est impossible tout le monde à dire la canne en Zambie. Bible dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Et leur amitié doit nécessiter les instructions. Parce que là où il y a la présence de Dieu, ou là où il y a l'amitié de l'Éternel, nous devons comprendre que là, il y a des instructions. Mais tant que nous ne recevons pas des instructions, c'est parce que notre amitié a été déjà détruite. Je peux donner un exemple typique. Il y a Saoul et puis David. Bible zobelobi, tango Nzambe a longoli, bokonze pa ina David et pas ina Saoul, s'il vous plaît. Saoul a zagi soko yamba instruction te. A zagi soko yamba instruction te, mais a comment il mitambu sana lolenge ya yemoko. Mais un enfant de Dieu, il ne peut pas marcher lolenge ya yemoko. Moi Nzambe a marcher selon les instructions oyo Nzambe azwe bana kotia katikati na ye ou à travers basali na ye. Yango zo moneza ne belé na ba Nzambe, tozo marcher sous une instruction te. To comme le rôle à Saoul, tu cherches à kidnapper ou à détruire David, tandis que David a été déjà élu. Tu as déjà détruit, tu as été déjà destitué. Aux choses a déjà au trône na yo et ça sous impact parce que instruction dans Nzambe zate. Et ça ne belé na ba Nzambe, tozo tambola, tozo vivre, tozo lukabola mu Nzambe, mais instruction dans Nzambe za na kati na bisote. Tandis que moto yo azana boyo kanyamala mu Nzambe te, et c'est impossible que moto wana a récolté ou à mon instruction dans Nzambe. Tandis que instruction dans Nzambe ezo yate pourquoi? Parce que au-dedans de toi, peut-être aux autres dans le linge s'appelle sans embêter. Conduite na yo zo yeba na couper sans embêter le kumute. Conduite na yo zo honorer nzambete. Yango zo monezane belé na ba na nzambe. Tozo luka nzamba sa ela biso, mais approfondir notre amitié n'est pas solide. Notre amitié eza ya kobongate. Notre amitié eza na solidité te. Yango zo mona tozo tenga tenga. Tozo zo instruction te. Tozo yeba na kobondela. Eza na mosali moko azo bondela. Il cherche à être visité, mais il y a pas la visitation. Pourquoi? Parce qu'il y a pas une bonne amitié. Il n'y a pas l'entretien de cette amitié. Tandis que cette amitié, on doit entretenir notre amitié. Parce que amitié, oh yonzamba zana ngona biso, ye avant na kanabisi ko ndako batongi na maboko na mutote. Ye avant na kanandako o ye moko atongi. Cela veut dire ton amitié, tu dois bien arranger ton cœur. Moté maintenant il faut ils la malamu, ils la bien préparer parce que ceux qui te quittent les bisabiso lobim naye, tant que tu as instruction dans Nzambe. Instruction dans Nzambe zo ça partage na biso. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Nzambe wana zana possibilité ya kolongola makolono na filet, soko zana attachement. Na ebite filet nino bondoke siliko kotisa yo. Filet nino yo mabote siliko kanga yo. Filet nino bato basi ba proclamer que yo ko bika kaka na kati ya filet wana. Moi je ne sais pas la condamnation ou la limitation ezotele melo na bomo ina yo. Je ne sais pas, mais moi je suis là pour t'annoncer, tu dois entretenir ta relation. Il faut bongi sa relation na yo amitié za la malamu liboso na Nzambe Nzamba ko yeba na kosa elo makambo ya kokamwa na ebite ozo se retrouver na kati ya ba blocage ozo retrouver na kati ya ba échec parce que motema no eza motema fale Nzamba vanda esengeli Nzambe ndazo esika mais yo zui motema na yo zui batu okotisi bango na kati ovandisi bango na kati ya motema na yo ozo mona ozo linga ko mona bango te basala bo oyini bango bakende boye tango yo zo yina bango yeba ke amitié na Nzambe ezo kita amitié ko yina batu ezo mata yeba ke moyen Nzambe a agir ezate yango zo yebisa biso kati na mukana na Nzambe na 1 Jean 2 azoye bana ko former biso azoye biso 1 Jean 2 9 tina 10 azoye biso malamu lobi moto yazo demeurer kati na bolingo moto yazo vanda na kati ya amour moto wana akomona bilaka akokommettre shit te na bomo inaye moto wana kozala moto na kolela lela te pourquoi na kati na bolingo ezali tandis que moto aza na kati ya amitié na Nzambe amuta okiko ina bato te aokaza moto okiko demeurer libanda ya bolingo na Nzambe te il faut demeurer na kati pourquoi parce que na kati nazo recevoir ba instruction moto aza na kati ya ba instruction azo porter ba fruits les fruits de l'esprit l'amour tant moto wana azo mema amour moto wana ko commettre échec te na bomo inaye yango zo mone belé ya ba congolais et belé ya batu na kati ya monde entier tozo bika subola mu Nzambe te pourquoi il y a la haine s'il ko envahir bomo inabiso moto ozalaka ne lupango moko wana moto ovanda ne quartier moko ena ndeko na yo moko osio kangela ye déjà kanda osio inaye déjà boso la kana été ça fait beaucoup des années Nzamba tindinga na poko après-midi à lelo pona koyebisa yo ke il faut oyeba Nzamba zana besoin asa elo makambo minene mais à
cause ya eloko yo tia na kati ya motema na yo. Amitié na Nzambe avandaka libanda te. Amitié na Nzambe avandaka na kati ya mitema na biso. Mais lorsqu'on dedans de nous, tozoyeba na kozwa bato, ko tia bango, ko cultiver haine, ko cultiver makambo ebele yango zomona échec ezoyeba na kolanda bomo na biso. Tandis que là où il y a l'amour, moto oki ko commettre échec te, moto oki ko commettre échec te, moto oki ko lela tango nyonso te. Nous pleurnichons, nous sommes en train de pleurer à tout moment parce que au-dedans de nous il y a la haine. Na kati ya liboto ozana famille, ozana bandeko, mais misusu lobisara bango te. Ozana kati ya donc au moni on va ina bango une année 2 ans. Bo partager keloko mon côté. O ina bango, o vandisa bango na kati ya mutema na yo, na ebisio eza impossible. C'est le temps de cultiver les choses surnaturelles. C'est le temps ozonga na sena makolo na Nzambe. C'est le temps olongola ba en na kati na mutema na yo. C'est le temps otika makambo nyonso ya pamba pamba. Ozonga na sena makolo na Nzambe afin que Nzambe wana saela obolamu. Parce que le Dieu d'Aedi Nabala est capable de te restaurer. Parce que à cause ya ko inabato ezolongolo na kati na boyoka ni Nzambe. Moyobi manakati ya filet ya benemi ezate. Moyobi ozala déconnecter na ba limitation ezate. Yango zomone ke ozobika kaka bomo ya tourbillon. Pourquoi? Parce que na kati na yo bolingo ezate. Moto ya zangi bolingo akomona Nzambe te. Moto ya zangi bolingo, moto wana akomataka te. Bible lobi, c'est lui qui demeure dans l'amour. L'occasion de chute, je répète bien, l'occasion de chute n'est point à lui. Cela veut dire nous commettons des échecs, nous commettons des chutes à cause de la haine, à cause ya koinabato, à cause ya kolobabi asala kinga mabetel. Bible zolobabi commandement ya liboso oyo tata na biso atikela kibiso, c'est l'amour. Nous devons demeurer dans l'amour parce que là où il y a l'amour, le diable ne peut pas pénétrer. Le diable ne peut pas nous dominer. Pourquoi? Parce que l'amour doit surmonter. Romains bisabiso le bien que non, là où il y a l'amour de Dieu, nous ne devons pas demeurer dans la haine, nous devons surmonter le mal parce que au-dedans de nous il y a les fruits, il y a le fruit de l'esprit. Donc nous devons vraiment demeurer dans la crainte de l'Éternel pour être amis de l'Éternel. Il ne faut pas abandonner ce message. Au moment où il y a un message, tu dois vraiment te regarder bien. Pourquoi échec na bomo inanga? Pourquoi nga vezoye banako simbate? Est-ce que batu combien oyo yina? Tempelo na Nzambe sur vendisi déjà batu. Yango c'est impossible mon miracle na Nzambe. Amitié na Nzambe. Et vendre na libanda te na mon côté ça ne belé na bato tozo parler à langue rabababa tozo prier mais tozo mon mambozo avancer c'était pourquoi? Regarde bon quel est le técédent que l'esprit n'aime pas. Pour que tout fait grâce, pour que tout fait ministère, pour que tout fait avancement de commerce, pour que tout fait ma belé. Mais je te dis juste ce soir, tu dois être connecté, tu dois être actif, tu dois être permanent à récolter les choses de l'esprit. C'était votre humble serviteur, le pasteur Samuel Botomoito. C'est pour cela, dans le moment où on a un message, Tikanzambe aïbanako pambola yo et que olongwa na makambo nyonso oya mokili olongwa na makambo nyonso ya koina oyamba Nzambe na kati na bomo ina yo akosaelo makambo ya minene tata na ko recommander peuple no na sena loboko na yo na nyonso oya koyeba na kolanda message oyo tika ete motema neleka na koyeba na kokita oya kangela ki ye ennemi oya zalaki lokola obstacle ki amona libilaka na Nzambe te a cause ya moto tika ete molimo mo centre na yo ezo sika kati na bomo ina ye ayamba kimia ko te pa ina yo oya kangela ki ennemi atika na koyeba na kobenga ye pour que ba porte pe ba ouverture destin oyo la kaki e la tanzoto na bomo ina ye force nyonso e ko yana endissement pour ete montale kana koyeba na ko bengate pour natina koyeba na kolembisa motema te to kwa isi yango za na makoki moko te reine na yo ndeza la partage ya moko na moko na kombo na Yesu Kristo. Amen. Je suis là juste pour vous rappeler que contact nabiso ce que oyambi message n'essayez pas, ne doutez pas de nous contacter. Notre numéro plus 243 84 45 51 014 084 45 51 014. N'essayez pas à nous contacter, l'Éternel va vous bénir, on va vous soutenir à travers la prière. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.